Il y a aussi un gouverneur, moi gouverneur moko ya pour un site militaire. Ce moment où il y a Pexami Kotonga. Alors bah civique, bah Kotonga, bah document lokuta. C'est sur un commandant suprême moko. C'est lui to longola banda connaissons. Le petit avertissement que lobby to kana manger, beaucoup connaissons. Kobanda ti, on a qui vous manque quoi. Quand la première village non c'est beaucoup. Là mausolée kuna kukene ti dans ce quoi. Bazala qui là mon conduit gouverneur de la Kinshasa. Total la site aux alliés anarchiques. À toi tu as des ordres. Bon mon équipe bino to bandaki na Kindobo. Ba chef coutumier ba tekeli batu en désordre. Yangwana gouverneur qui total ngo po ameka kocha ordre na bato yo ba meki kotonga na désordre na bazong sa ordre parce que kuna zali kibomango bomoni kibomango ba obi ba nini kimaka alors ba ko tonga pembeni ya kan kibomango to yami bale to yeli susu na côté awa ya station terrienne na village Bolingo ko tala li susu ndenge bato atongi li susu na désordre tandis que siko ba pegisaka bambule le kaki babuka ki mais bato bazali ko santelte ba chef coutume bazo continuer ko tekela bango. Voilà, il y a un moni notamment le Mokonzambo Kapata, la site où ils allaient polluer anarchiquement na bateau où ils battaient les bâches pour battre les bancs.